Mbote mama. Mbote papa. Mama wewe biso komono nani? Komona mama Ketia. Mama Ketia ovandi wapi? Na famille ya Bibwa. Voilà. Mama Ketia balani na biso omemeli bango susuni. Na memeli bango bikocha kocha. Na tomate nanga mbuma, na litungulu nanga, na ai na ndembi, na mafuta nanga mbila, na mungwa. De recette na memeli bango na mokolo ya lelo. Bikocha kocha ngo balamba ngo na mafuta mbila ou bien? Poyo kango kunango donc ka mafuta mbila tokotia ngo na moto ebimi mwasolo ya mobeso wana nde totie bikocha kocha na biso. Nakomi na etape ya kosokola ndakala nanga. Ndakala na biso tosokolaka na otia ete po ekopanzana. Tosalaka na mai ya malili. Na mai nanga malili nazozwa mwa ndambo ya mungwa po elongola zelo na ndakala. Bikocha kocha na ngai ndakala bikocha kocha nazotia po elemba mwa ndambu mpona banda konika yango. Azotia bikocha kocha na ngai na mai mpona sokola yango. Ok, na mai oyo ya mungwa oyo natiaki nani ndakala na ngai. En tout cas, namoni ndakala na ngai elembi. Nazopasa yango 3 fois ou bien 4 fois po etela na kalinga. Yango oyo bikocha kocha na nga na sokola yango. Nakomi na procédure ya natie mungwa na nga. Tie mungwa na nga na bikocha kocha na rapper ai na nga. Rapper ai na ngai. Sala boye po mungwa ekota. Mélanger na ai na ngai. Ok, mafuta na ngai ebimi mwa solo ya mobesu. Namoni ekoki boye mpona tia bikocha kocha na ngai. Socha wana
Ok, namoni biloko na ngai ekauki deja ebeli. Moni ndenge ekomi rouge. Minute oyo akomi kotya ba épice na nga, ba légume na nga na kasingeli. Azotya yango oyo tomate na nga efana na saki kalungu mpe ebela. Ok, ça va. Nakomi na étape ya kokitisa ndakala na nga nabanziki ebeli nalingi nakitisa yango. Ok, yango oyo nazokitisa yango. Maman, tokomi na étape nini? Ok, tokomi na étape ya kopresente biloko na nga, recette ya lelo ya bikocha. Deja esi ebeli na presente yango oyo. Ok, bomoni ndenge nalambaki bikocha na ngai, natiaki tomate, natiaki litungulu ya oignon, natiaki ndembi, natiaki ail na tomate na nga mbuma na mafuta na nga mbila. Yango oyo ebeli. Ok, au revoir. propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!
making my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Mon secret de Malewa moderne.